quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singé, Bongefezo, Ngalano, Yasika. Avant que Bandele Tongame Vongo Yasika, il y a un moment que Congo Yasika, il faut s'imposer dans Kata Mikili. Congo Yasika, c'est super. J'adore le Congo. Bana poto ya mokili mobimba partout, est-ce que Bolanda biso partout dans le monde, en tout cas Suisse, partout dans les cas siège na biso ezali na Norvège, bambo te belé bisika bozali, hein. À mon boss, Maurice Premier, le dire au cœur de la presse quoi. Donc, si on a tenu comme bonne ça là, on a pas si à ma casse pour les là. Merci vraiment la confiance pour faire ça site na biso Congo Yasika.net. Hein, wa bino yo Sandrine Mungoza, ndinga mesana ni ra opesa la bino ko sala bino ba bien. Et le lisusu toza lisusu place mo bodon bo sentir kaka. Mo mutu mo bo mona kala. Buluka luka. Ko mona nga sote banzonding banzimbo zoe bana susu te. Le font beau comprendre ba question na tout beau poser nga le bo ba réponse en direct. Voilà to yambi le pour le pona bino vraiment bonjour artiste. Bonjour Sandra Mongoza. Artiste te okuté na parler, hein? Bana ya Congo Yasika vraiment poto mobimbeza na posé yeba. Un peu quid nos personnalités na yo. On a cité dans les KT, je suis sûr. Ouais, non dans les KT, non dans les KT mais parce que bobenga ngate, bo inviter ngate lelo bo inviter nga yango boye tout ça là elo mo bo na bino talaka. Oh mais artiste c'est pas Lukape prest. Non va Lukape bino. Mais bino sko ba tu ya mambo ya ba net so bo me belé trop. Donc na bando Luka nani voilà. Non c'est ça. Non, mais ça linga bien parce que bino place au Lukabino est à la raté. Ce qui bino ne bo bengi là vraiment tu es maman. Tava eza a na kinto bana mona ba to mona ka ba problème kenzi to mona ka ba journaliste belé et ba mami là hein voilà. Donc lelo comme ce bino génération moro boy bimi pou na mamu ya ba net soyo. Et ça la paix bino faut bon dire mais faut féliciter bateau va pas bon rango te tera boss na saluer déjà Maurice Premier. Ouais bah on peut vraiment ça la bino quelque part donc dans les néants donc beaucoup mi ba journaliste ba chroniqueur dans les néants autant il y a ngoté maman bo ba bengi wa que non banda ko sala boy donc wana bena na kati yo na sentir déjà mbango yo sanango to tangelango tel que ngana tanga na ifasik bambote bena ba prof nanga musoko wa mbombe na ifasik famba bambote belé oyebi élève na yo telimi sanga pona le bibon mais belé o ba koti mambo batangeli onti donc ça grâce que na ndenge mabeti na lo bana sans polémique na ndenge que belé ba komo benga banka na mikili que non boye sala boye bano yambelanga na ndenge bien ndenge to mona même ba comédien mususu biso ba comédien mususu ba ko bazupe cop wana yo bano sala fuli ba wana ba mikili pesi ba ouverture mususu donc c'est comme ça la vie c'est comme ça donc place monde mette que non velo ko fonga mameye côté sali mambo donc nzambara roulage nzamba phénomène vraiment ba pour te comprendre que mamezo ki na ngo bien to za poste to yeba sikoyo pululu azanani auta wapi abandi wapi Pululu Waza artiste et artiste pas seulement comédien mais artiste comédien musicien et abandi na ba groupe belé abimeli na groupe sai na lo ba yango déjà trop et ça pour na sala vraiment pas publicité na mais ezaka que non na parcours yango place na bimeli il faut quand même na pesa donc na bandi na Sakaroni théâtre et pas Kokombwengi na Lingwala na Kokoma na les bons amis de Selembao et après wana na Kokoma na la main de Dieu après la main de Dieu na Kitambo na Kokoma na groupe ça place na Kobimela donc on a travaillé dans le groupe Ebeleti mili plus na groupe ya président Saïsai voilà wana Siga va le retambon va bosser on a raté quoi. Vraiment, vous avez reconnaissant vraiment ils bien. Tant que bande carrière na yo, pour na nino préféré qui plus aspect au chaka wana ke autres zo mona lelo. O te bien na bi ke bana poto mususu. Na tam so a zone de chance ya mona ote. Na bo moto na yo bo na personnalité na yo bo a mona o plus na banzonzi. Pourquoi pas préférer na ko tourner bo et que aux personnalités qui zengi au salawa. D'ailleurs on a bien bon ba kizengité, na bien bon ba personne vivant avec handicap. Donc c'est ça que au monde na art tout le monde a l'ingara bi mala caché na pour se faire voir
alaksa nini oyo aza nango comme talent nakojouer normal boye so na bina jouer normal nakoepate kaka toujours parce que eza eloko eza na kati na nga nayebi art nde nazalaka boye nazala sur na confiance na ngai maintenant nomeka te po baproducteur na biso bapesanga chance wana te ya kojouer normal bapréféré kaka na personne handicap na personne vivant avec handicap oyo tobengaka bakizengi banga bengamo bakizengi te kizengi eza injure mais kobenge na kombo na ye mpena baza bapersone vivant avec handicap a comprendre donc baza na badéfaut nga nazala défenseur na bango c'est pas pour rien babengaka nga les monstres d'art les défenseurs des personnes avec handicap tika boye mais je le suis renomination nini wana euta na Londres bana Londres bapesa ngai nomination wana bato batala bapublication na bamonaka trophée na tia wana bamonaka yango bato bayebi bamona trophée mona tia boye na tia yango parce que na tia yango mpona kolakisa ke art nasalaka et puis trophée wana tozwa yango na moment moko na bagrand prêtre ya théâtre bato ya groupe salongo badoyen na biso ya théâtre bato ya groupe salongo bato babanda aro totala bango na tv naoyeba so jour tozwa yango merci na junior vango na Londres respect jour tozwa yango babengi yesobe ake azalaki te misho ake azweli yesobe bato ku baseki misho akanisaki ye ake avandi kaka soni wana supportaki lisolo kaka jour tozwa batrophée yango bu ntango baya kobenga babengi sikoyo misho ya ozwa trophée na ye misho aleli en pleine boye bato baza ebele baprêtre ya groupe salon wana nga abenga mo baprêtre parce que bamonument na biso ya théâtre misho aleli aloba yango emo na micro boabi bo excuse nga nazolela parce que na ndima te un jour nga nakozwa trophée devant baprêtre oyo baza awa ya groupe salongo ntango bango baosala théâtre ntango bango baosala bato benga o théâtre parce que lelo et comment on benga ma théâtre mais en réalité le théâtre eza oyo bato bazosala na salle quelconque bafuti babillet baye kotala le théâtre sur scène en live c'est ce qu'on appelle théâtre mais comment obenga yango bongo mpona koleka mbamo na lisolo ndenge eza abi na ndimaka te lelo na kokozwa trophée oyo na devant bango badoyen bato babanda yango kala comprendre mais ezalaki plaisir ya trop mais lelo oyo babiso sikoyo toyei kosala art moko boye toyei kopesa image moko boye so na bina jouer normal mpona kobima na nga na temps wana ezalaki mwa compliqué parce que nga nalingaka kozala unique na genre na nga mais na ntango wana obimaki oza sûr ke renome wana ozoloba wana bazalaki te na ntango wana baza kojoue mpo obima unique na genre bazalaki kasi te mais sikoyo na rôle na nga na rôle oyo nabimela nango na persa maa moko donc maintenant toya tokuta bajani tokuta ebele oyo nakoba notanga te naolobela nga comprendre tokuta bacomédien ebele mais sikoyo pululu aye il fallait sikoyo naluka ndenge moko boye okeno na yo moko seki vraiment bana poto bazosentir ke aza vraiment sur na ye ko nesenga mosalasala mais oui omoi lelo ya mwe boye totambola na nzela moto abelelo mpena yo moto maboke mais sikoyo moto abelelo bongo landela ya bien emso mamonga na vivre na mama ana oyo na vivre aza même pas na pembeni ya kokoma nango aza akutana na bato nga nakutana na bango te amona bisengo te ya vie oyo nga nakute nango na monde na art oyo nga naza nakipululu kaka nasala wana me na vivre ebele ya dégâts ya danger natamboli namoni naza na expérience ya vie mais tant mutu mobaya na nzela bawafinga yo mutu maboke même na bapublication na nga tant nasalaka nakomaka le groupe fondation pululu tututula mutu moko boye nayebi ete ya répondaka ya asala sikoyo bamauvaise publication alobaka ke bandeko botala jeune oyo ndenge mikomisaka po aluka mbongo Congo pasi mais congolais bafitole be ndenge nini ozo baproblème na bato to ndenge nga nabengaka bango bafitole te nabengaka bango basoi-disant nasukisaka nabengaka bango basoi-disant mais narépondaka te narépondaka ke nayaka kotika motu te na mokili
alobaka bandeko botala moto oyo ndenge amikomisaka mpo azwa mbongo kongo pasi mais akongolais oyo asalaka toyebi te pour ngai défendre artiste ya mboka na ye ya préféré abebisa yango lisusu art ya mboka na ye mais aolinga akitanga aolinga afinga nga na ndenge tu mais nga sikoyo bongo na répondre te nalobaka kaka na yakotika moto te na mokili mosusu ye kaka atali kombo ya groupe nanga fondation pululu abi pululu bakomi na bafondation kokamwa sia na répondre kaka na yakotika moto te na mokili momonte ke faut faire examen de conscience comme si moto moko aza na problème na yo po moto moko boye avandi ne ka prendre plaisir moko boye abando bebisa makambo na yo soki nalobi ke nazala na problème na bato te wana nga mais nakolobaki bato bazala na problème na nga parce que moto aparfait aza te nakokanisaki naza na problème te na bato mais quelque part nasala eloko moko boye esalaki nazala na problème na bato mais consciemment nde na boye nzambe azomona nga nalingaka soki naza na problème na moto na éviter nalingaka vraiment soki naza na problème na moto na éviter parce que na mokili on ne sait jamais totambolaka na banzela tokenda baplace ebele totambola bamboka ebele oyebi te moto obeba ene awa na Congo na kini nani okekuta quelque part nani on ne sait jamais donc na mokili faut kolingaka kosoigner ka relation kozala bien c'est ce que moi je fais nalingaka kaka kozala bien na bato nalingaka kosoigner relation tout ça vraiment moi que moto aza na problème no oyebaka te wana nzambe odéfendre yo mais tant yo oza na problème conscient obikende na problème na bato omotambola banzela opona rien c'est bon vraiment ba poto bazwi mpe conseil na bango noki otangi komba groupe na yo awa mais groupe yango eza ondre tout fait pesela na mwa histoire ya groupe na yo groupe na ngai oyikanda olobi groupe na ngai omoi naza artiste moko boye nakoloba ke naza le plus combattu na tous les artistes congolais vraiment je te dis nakoloba bongo parce que na minute chose ko eza 5e groupe na telemisa oyo ekufaka kaka otelemisaka ekufaka kaka kufa te babomelaka ngai yango kaka na bafitolo wana namoni eza baproblème ebele yango nalobi ke bato baza baproblème na ngai aza baproblème na bato te vraiment bana poto bazocomprendre sérieux mamu oyebi ndenge lisolo ngai nao tobeta na minute oyo nabeta yango te tolobela mama mosusu talaka oyo kongo asika oui eza mpe mama siko naolobela na minute oyo ke nazalaka kombati na groupe na makasi preuve ane nazala so nazwi espace na kina na bandi koleka papapapapa nakoma même pas na 6e épisode nazwaka diabo na chaîne nayebaka te soki ezalaka banini soki nini mwaka chaîne compliqué balongolinga e na biso 5e nakovoyage natiki groupe sandra atikana na groupe tutula banini pire ton toza mais so na voyage ka napesi mokongo na nsima ntango nawaya boye nakuti sandra détournaki déjà groupe akomission na kombo mosusu achangé donc nakutana na bako wana trop. Mais pour le s'il te plaît, s'il vous plaît. Tant que détourner kawana. Aussi que mutu moko charger mutu ndon lo bit. Charger mutu et que moi voyage ndeza la rambo to amboka. Tant ozumi kuti ba détourner. Ba acteur na yo. Ce qui vraiment osera un bon président. Pour la nuit ba ko boya pété que au sala boy pour la raison ni. Tous na président na biso déjà de Rosela jusqu'à ce que akoya. Ba kendra facilement tam soso la na bango bien te. Te eza ko welela nga benga ngoza ko brûler ba étape. Non ça publicité na été mais nazo ça la pub na été hein mais na olobelaka que c'est un bon leader leader na nga wana ya kala sai c'est un bon mais obi eloko mo banda o sala ba cameraman ton ya chaîne ba ya bazo filmer biso tout ça cameraman moi yaki comme on ko ki manga déjà aye amoni style na jouer wana à l'époque abinanga en tout cas fona filmer ba partie ka auto filmer bona mais mon ndako famille nanga ne bazo seka ndenge ba okama ke no mutaboye ya na théâtre eza salama te zalate ça gangela na miss nanga gangela nga abi non on les a brûler ba étape faut tika passer ba étape na ye ti jour mo kile ko comprendre ay famille no ba mona ke azala bongo te ou azala bongo donc c'était comme ça ba artiste lelo bazolinga souté que leader mora encadré c'est parce que causant patience ba Congo mikileye ba Congo ya sika ye donc ba chaîne ya ba net ye belé ba mambo ye belé
Le artiste aime ce qu'on va comprendre, on va dire que non, on va plus répéter tout, non. Lelo yo, biso, pululu, to kembi pe na mama théâtre, il y a des gars. Donc on appelle ce parcours, malgré dans l'équipe, dans le groupe Belete, mais tozo longwa, na longwa msusu c'est le mao. Vous comprenez? Na do ki nem msusu ti yolo makolo. Na susika ya musala na. Na susika na okendet. Ok pe na groupe mobo epi no vandi boye banda bazelisio. C'est jamais. Par contre te banda ba vandi sio ok test mais ba vandi sio ka ils ont parcours na ante na ko betango. Ils ont parcours mo na ok luka place nyo na ko vandi sa pena ke no na bimsa ar na nga. Excusez na bossa ni groupe mobo boye na biti na tanyango. La main de Dieu. La main de Dieu, la main de Dieu. Et là, il y a président Carlos Bikoki. Il y a un Luanda dans la minute en Angola. Après, c'est mot de ce gars au l'émission. Donc, tout ça, tout parcourir, na belé na théâtre pour les lotobima. Mais en réalité, dans 4 groupes, on a Vanna qui pensa. Il y a un place où on a parcours, on a le belak. Mais oui. Mais oui, on a bêta tout le lelo qui n'a pas prêt. Donc, au Gaou Awa. Au Gaou Awa. Tous les comédiens au donc, n'a évité peut-être langue comme t'es compliqué. Si on joue en anglais, on a joué en lingala, mais on a pénal que non dégâts. Donc, on a pénal que non, ça va, différence exacte au Kumbela. Mais différence la langue n'est pas parce qu'il y a une langue, on a une langue. Pour ça, on a une langue n'est pas. Yesu babel fala pena lingala jamais on parle laté donc maintenant je pena il y a théâtre ya ka moko des groupes nous qu'on a minute au combo on ni pose Fondation Pululu Fondation Pululu so to ba théâtre nenga linga théâtre on a go baksango parce que la Fondation Pululu o to zuya ce qu'on a ndenge ya sala ba art dramatique ba long métrage ba série télévisée c'est une fondation on dirait ça m'a belé Fondation Pululu les la groupe théâtral ndenge za la nanga eza Fondation Pululu eza na ba branche belé yango eza na mambo ya musique donc groupe musical nanga eza peka Fondation Pululu parce que elle musique donc Fondation Pululu ils ont sélectionné mam tout na kati donc Fondation Pululu les ana ndule Fondation Pululu les ana art to benga ya dramatique on a théâtre Fondation Pululu les ana ba long métrage donc na Fondation Pululu il y en a tout bientôt Fondation Pululu bon on appelle mannequin na kati donc il y a Fondation ça ma belé ba branche belé il y a un peu vraiment Fondation OK c'est que j'ai mais ça bien na batation ma cache va zolandela donc ça bon c'est un peu ça OK vraiment pesi mbote belé na Fabrice Mingedi na Sudaf azolanda vraiment mission ngezo kende pour le bana poto surtout mingi na sepelaka na fille mo babengaka Claudia Bisika za fille moro boye donc na appréciera mingi na linga trop quoi vraiment la sud-africaine Claudia Bisika mais avant de ça c'est comme on est à Kinshasa Congo donc non comment rien à dire vraiment pour le bana poto bazana posa ba bio plus na nzonzingi ça lit quelque temps moi ba mon li souste ba tête zo ba pese zo ya na ngebe belé ninga za la kaka mais ils ont mon te pour une raison na ba nzonzi ouais na nzonzi coup maman na sina lobela yango un peu trop ezalé ka mo ba contre cœur na ba erreur na nga moko moni TV maman TV za iko salope shit et go salope avance comprendre donc mo ba erreur peut-être maloba moni ga jeunesse impact tango yaka ezama ba erreur rebelle za ki nango mais plus ezalaki mo ba diabo il y a biso ba comédien parle trop de diabo donc yo kande dans vie na ngo parcourir et ça diabo na diabo dans biso que les seuls et les premiers artistes qui étaient diabolisés à dégâts à Nyama c'était Pululu bandeki mabe autre problème impact tu on ezaki batu bakanse na komi ami ali faire Michael Jackson ya théâtre pour impact tu on a à part vie na nganga dia adios c'était Pululu nani waboya succès n'est plus ce que mon tout makasi mo te mais succès kaka na bandenge na ngo Jimmy Longo la kosa vraiment voilà pour tout comprendre que ça vraiment ambiance ka ninga
Donc ici il y a des dégâts mais après si autant suspension va producteur et quoi va vendre ça tous les producteurs bah ça boulez que tous les producteurs va ça va vendre ça pour lui va vendre ça mutuellement encore. Yo mo déjà bien bien dans avance déjà sur l'équipe d'ambang peut-être ma question ma casse on a linga ko lobela vraiment fallo lobela ngopo balobi pululu impoli pesa ngata na ngai bi pululu très impoli o pesa ngata na ngapo na so loba na zo ngopenza kwa mbuyanga na guitare te pona ebi ke na pesa tamu boye o gratter pona mni ki vanter na ele ma casse babi pululu très impoli ba producteur tout ba ebi ke pululu azarani mutu mo m'en au sein moi caprice n'est pas là à foquer donc à attendre binoté. Non, arrête de dire ça. Moi j'ai jamais foqué quelqu'un. Au sein là ndenge pas bien impoli. Impoli ou tagi na biso mo ba artiste. Bato ba la confusion na fort, bato ba lobagi polo la fingi ba producteur, même le na kin bato bele ba marambwana te, ba yoka na bangoka ke non, bande ko na bango msu ya mikili. Non, na ko ba ko bongo te. Mais ba comédien ka ya awa bah n'importe quoi et pas battu que pour le goût comme un poli et ça c'est que Sandra Yosa artiste comédienne producteur mo boa bengio pendant que vraiment na bi que grand frère nga propre na Israël j'en si ma voix azolanda vraiment ndenge toujours évoluer na pour le pas baki na mon un peu kala donc il vraiment la zoli binoye malgré mboula mais na luki vraiment na ko mara bisque fait na koma quoi. Grand frère Sandra na PC Bambota to. Nani Mavia? Ma voix na Israël. Na Israël. Alanda ngwa. Alanda mission chaque fois et bio pe ma casse n'est ce que non ya. Abi na PC Bambota be. Aye mais soigne ça avant tout monde na boy. A soigne singa fort na téléphone. Donc na sepeli fort. Ton ol bilanini. Tando ba ma politesse na ya bi ko. Voilà. Na foka été nga je peux jamais foquer quelqu'un. Comprendre. Et exemple Sandra Yosa artiste et comédienne. Nga tona zo ba film na nga. Na benga ravi na nga Johnny Tsakala. Alors vieux Johnny po viana koma bien. Ah bon? Nga pe na koma bien. Mais ce que ezanine, ezaka keno bat ba koma bien bazé belé ba vina nga ba modéro ba koma bien, tout ça mais na tona na bana ko zo vina nga Johnny Tsakala. Malgré tous les polémiques, mais je l'aime tellement trop. Azagi fan nanga na tant total la on a télé boy. Makasi donc la conséquence Sandra. Donc ça dit quoi? Na comme un mot boy na Zuf production na film na bengi Johnny avait na film mo boy to 500 ba idée. Pose le mot et Kimba Makasi, mais ça filme nga, ba producteur ba benga nga, na mso ba pesa nga mbongo, ba vina nga ndet choix mi lolo na pesa mbote, ba vina nga Gillette d'or. Gillette d'or vient à Ebi na pesa mbote place à ça et na pesa mbote na tous les producteurs ba pesa pour le suspension. Donc la ligne bino trop na minicho pour le Lazara ya bino. Attends moi excuse ça moi ba producteur on jamais na le bela trop. Tant que leki. Oh. Non na le bela déjà maman excuse. Puisque bino olo bango pour na titre non yo zo lo bango pour na titre na bino boke cha pour le singa producteur a singa producteur excuse. Et cause la côte bongo ti. Si. Des autres ça la au titre na ngo pesa woni. Na que so yo do pesa titre bien bango boss na. Pardon. Et logo en tout cas to meka un peu ko talela yango eza bien te. Il suffit que non bokoma invité boyambi eza bien. Ole ke bo chaka que non pululu a fingi to pululu lobi boye quelque part bino mo su bo dimna biso bo lugila biso ba problème. To boana biso jaba ronki na mama bele na banenge mo boye. Ngali ngana ngaso yango te. Vraiment pour la boy na polémique. Ngana mta polémique makasi nena za pona banga mutu te ozongi lisusu amikitisa mimatisi lisusu te ngana mimata te mtamatisa na koleka biso nzambe alo bango na banga mutu te na ba comédien donc ça dit tanto te na bina ba comédien ozo bana ba comédien kaka na ba comédien ndo banga na mutu te na banga mutu te so na vina banga raté mutu te na ba producteur ils ont des manquements à respect wana ba vina biso na ba producteur basi mususu productrice nango na bosana comme na
productrice mo ba produisanga na didi kambala boye na bosa na kombo na Ah, ikombe ki. na mema oka na mutema po na ibine to solo la ka donc ba producteur tout que ce soit basse na mibali bino tout donc na linga bino trop parce que bino nde bo sala mpe biso na ba mikili wana partout na monde entier ba biso ba pololo ba artiste mususu. OK. Donc ça dit ezara que na lobela mamo ya impolitesse wana et komaki nini ba diabo komaki tango ba senti en plein rebelle Sandra bakoye biso ke non Sandra neni ya salelanga film western la film boye mais na film on il faut pour lulu azala yosko follow bandeni alors papa mais ba nyonso trop benga na est-ce que pour lulu la ba on a nini parce que pour lulu on bo kanza nani parce que pour lulu pas comme déjà fier pour ta rompe munene au monde que non si mon on te vino molinga Oh donc diabo bande bela place wana kas place diabo banda git aïe so tango sko ba comprendre que non ba producteur ba comprendre que ba comédie ba komodo ba bongo trop ba pesa film pas kinga da lobika bongo kinga da lobika bongo mais fier par rapport et comme nini siko ba moko ba 500 na émission mo bona salaka moni logo na loba ngo suti donc ça dit ba tutu ba oya siko na mambu ya lo musu ya sika ba luka donc les londe siko na lobi ngo esili et ce qui vraiment non loba ngo suti parce que comme na répéter ba même c'est parce que toujours avancé j'ai qu'il faut que tu la même toujours passer la même photo de la enveloppe rouge ou bien enveloppe rouge ça pièce sur les kanga donc pièce sur enveloppe rouge na habiti OK to lobi na to wana to lobi lango donc ezaka que diabo côté makasi et on se peut saler que non fallait ba sangana ce ko ba diaboliser ba diminuer pour lolo or ba éviter que non étoile à nzambe bakanga te ba dimnati wana ba comédien ba kanse peut-être que ton ba sangani ba diaboliser mutu moko boye parce que mutu wana aza ya nzambe ba tebele ba ki ba koti ba simbi mais pour lui aza ya nzambe vraiment loko nzambe bakanga te ba simba te mais ngalelo sikoyo ton na biso que non enveloppe rouge c'est on a dégâts bato balobe que pour lulu place simba ba beba nanga wana poto yoka mwana tu toyoka yango tu nayoka bato mosusu balobelanga ke namoni nganga na bobeba ni mondo osili okiti akobeba ete mamuni ezoleka na kati ya source ya bomama wana tu mais lelo na minute chose koyo balobaka na pululu na nganga wana bayokani oyo atie tembe beta gazon na nzambe nga na betaka gazon parce que je sais qui je suis et je sais avec qui je marche avec vraiment pululu nga tozoloba na omo sur na ye sur mpe na nzambe na ye nayebi ke babeti gazon bafitola na ozolobela babeti gazon baozela soki bamona eloko nie koya après mpo mamambo ebele eleka mpo mo mpe ezala recule pour mieux sauter omona nte ezalaki mabe yaki yapi bien ke ovanda ose conscientiser mo moke na oyo osala plus reculer pour mieux sauter eza eloko elobama mais eza na mutu moto ayebi ke voix na nga na okende voix na nga eza nango normal mais narekileka mpo na sauter bien ti mutu arekilaka mpo asauter mutu amoni libulu pembeni liboso na ye mais nga libulu ezalaki nango liboso na nga te mais ezalaki kaka bato oyo bamoni ke no aoke direction oyo comment oke direction oyo avant koma na coin wana donc comment oke direction oyo sika okoma na coin toke totimola libulu mbango mpo adinda wana comprendre bakei batimo libulu nakomi ole nadina libulu yango natali boye na bia awa libulu yo na préféraki sikoyo nasarete nazongi siko mwa nsima siko soto nasali jakisa kuta kosa te jakisa te bapesa sikoyo donc nyama nini nakobe donc natuni sikoyo question mo na minicho nyama nini oyo asotaka koleka banyama nyonso réponse na bino nde nyama wana so nga na sali tokota siku na mwa moke na mambo ya musique totikana mwa théâtre musique yango ezo évolue ndenge nini tomonaka mwa yaki maxi singele yaka nini molo mwa moke bimaka bato balelango ya dégâts trop de baboule trop de baparalyse tokoma wapi wana kutu yoyebi trop de baboule ezali kaka décalé na betaki omoni kaka mokili nde komi nango na minicho na bapiraterie mambo ebele yango esalaki peut-être ma disque na ngai c'est limité un peu mais na minute on a informé ka bato nyonso balingaka Chico Pululu Chico l'artiste le monstre d'art les défenseurs des personnes avec handicap la voix est libre on perce on traverse on casse
on bouge, on fait tout ce qu'on veut faire. Na minute on a la voie est libre. Il n'est partout. Mais disque nanga est bien. Na minute on a un disque qui est un maxi single parce que biso yo na monde nanga ndule to ekoya. Donc na minute on a na moyen wana te au sala disque et puis batu non ba comprendre ngate vision nanga ezanini. Pour consommer ba disque nanga vraiment ezala moi ni compliqué on a ça comme maxi single 4 chants. Donc on combine encore marque on a première on a ça qui 4 et tout européen na bêtis sous 4 donc na za studio OK na olinga pe kutu prochaine émission tout ça na studio pour mes até toya tara musana biso na roya pour mes até invitation donc wana ce qu'on ngam na bengsi no na studio boya bozama mningi zokende donc eloko nga nazo sala ezala ngo comparaison te ezala ngo te eloko mo boyo na ningi na lakisa ke non soki ndeni so neni te naza comédien musicien na bandi yango te bavie na biso badanga à l'époque basala yango na répéta eloko wana na chaque émission nasalaka banet bavie na biso badanga lelo nazo éclaircir yango bavie na biso badanga basala yango basangisaka yango na théâtre en même temps mais yo kaboli yango aussi théâtre à part aussi musique à part yango na aloba mutu aza na vision na ye mais basalaka quand même musique bango babenga comédie musicale bavie na biso bangadia de ngadios mutu akangaki na musique lokola ngadia de ngadios yo ebiti tokobosana yango jamais na oyoka eske na kosi vraiment na minute oyo non après ngadia de ngadios vie nanga mokeri ko na Londres na pesi ba coup de chapeau bambota trop mikolo amonaka ba lèvres rose donc ça va na mere vala bambota trop et nani lisusu bato basala musique tu bavie takinga babeta baopérette wana eza mpe kaka bamusique comédie oui eza mpe bongo oui donc c'est bon et Fiston Sai c'est ma finga mon leader que je salue na pesi bambota trop ye pe abeti ye pa otobeta musique na ye kutu botali clip na fali tout ça voilà et wana oya kofi babengi eka sa comédie mais oyo wana abini na fali asalaki maman na ye abini voilà mais ngas qu'on a osala ngo sans appui ngas qu'on a zo na la de quoi je suis capable de faire aussi dans la musique moi je suis chanteur d'abord je vais le dire excusez-moi chanteur donc on a chanteur comédien so mo ina cheboye ezo lakisa ke non naza na deux temps donc naza na face comédien Montréal bena Jimmy moi kazola nga bena bongo naza na face comédien pour Loulou naza na face musical aussi musical donc tu vois je combine les deux et là c'est que oza en même temps comédien en même temps musicien moi le moi mon kese pesa bana potokopo tala mongongo lizo mona na grippe tu zo kana ça ba tu vas comprendre que la côté là au gâté tout moni guitare mais les gars bongo vraiment jetini et là na choix na yo papa ya yo moko nana oya ngamo ya yo moko mabeka ne to banga parce que ba blogo etala ma trop mutu muso oya ozabwebu allez ponga na zoto ya sikana nte poto ya na studio peut-être eloko kala eloko kala tobete eloko sika non eloko sika obanga soki bayiba oyibi na porto plainte nga aza déjà fili na sokoda so na yoki yango na te na buleke naza nanga déjà affili na sokoda mpona minute oyo sokoda ezoblage su te ezalaka affilie epuis landela bamam na yo puis c'est bon comprendre wana siko nayembeli vi na ngai kongwa Sébastien C8 poto nga nazoyembela to nazobwaka mpo moto amemi kongwa Sébastien C8 vi na nga na makambo oyo c'est moi Chico Pouloulou l'artiste le monstre dans les défenseurs des personnes avec handicap. Je suis amoureux ngalili kazibula na yo. Je suis amoureux
suis amoureuse ngalili kazibula na yo kazibula eza siko momi na ye après siko momi azolobela siko jo na ye momentor momentor en plein hiver yolongolinga moto tikinga zero soki tabe balongoli mposo seke balingi baliango dessert so nanga nini Sébastien Kungwati sobanga nini sewite na ngai napesi yo Kungwati napesi yo napesi yo des capitales les plus proches du monde séparé toke na monde de la fleuve Congo séparé keba na monde Congo sokioko navigue Claudia navigue nengo lingi sokioko navigue Karine navigue nengo lingi napesi yo napesi yo des capitales les plus proches du monde séparé na monde de la fleuve Congo séparé na fleuve Congo sokioko navigue nengo lingi sokioko traverser kaka yo Kungwati sentir vraiment voilà pour tout bazar au CP là vraiment na yebi que ba vela nga tout ya Norvège Suisse partout ce que vous allez vous CP vous sentir que pour le à part théâtre avec na mongongo bien oyemba ka vous avez na temps de redécouvrir les sous-sous attends obisinga ke monsieur eza guitariste nga pala ya ay soutenir guitariste na travail so ki boy cassure eza tellement un jour on a travaillé un peu trop et c'est Falaya guitariste a été donc on sera yaki on nous a une mélodie dans on est parce que tant il y a bêta comme on va mélopé il y a bien différent par rapport à les vraiment pour comment chuter on a besoin si go à part yango ils sont dans un moment où on a salé livré na ngai Rémi Kilo là on est ce que loka sou à part na nous lo amuke au ça la biso lisusu mais on est d'abord à sou pour toutes les annoncer émission on a besoin de comprendre na yebapé ba relation na ozala na ba ami ya génération na ya théâtre bozala ndenge nini ouais nazala bien na bango otanga tama moko to mibale mobo rien na otanga te parce que na tanga trop mutu na otanga kutu vraiment makambo eza danger mais mutu na otanga à part présence ça siko uta tanga ya génération na yo ebi ka sala pe musana e bien kui origine mo boy kui ouais na bi kui pas koko ping pong gabe ya mambo te bele siko zali kui kaka yo suki non ka wana kui azaga pese good bambo te garçon ba duje kapanga bazali ba ans luzolo bazali ba masala ba miso ba boiranga na neni ngala lobela ngai est que ba baleki ngana nini vraiment attends na sa émission na lobela ba vina nga ba bombo fifi ba korodia nzombo do azala ka brancher ko le kabiso mona kini likambo moso za la kini vie wana atina message mbala moko déjà nini mutu bwazana problème ya solo boke mama romona donc vina nga korodia nzombo mystère siatul wana vie ngafuna bwa kande ba vie na génération na biso to lingani te ba vie wana nde ba bien vina nga mystère siatul mais oui ça n'engage que moi voilà nga so yo bwa bango yo ne bwa bango na le belaka bongo et puis na le bela na pesa mbote susu na tala kombe ko kima ayi nga edo kaungo mbote bele siko na Suisse vraiment sanité c'est da Ginsala mutu nanga c'est da Ginsala na bo santé Redi Makani bangwana quoi oui vraiment moi lo moi suka ba programme na weza nini programme na pour na groupe ainsi que pour na programme nanga ezaka keno na décembre déjà à le 25 décembre naza na tournée donc na banda yango Matadi Boma Mwanda et puis Luanda na groupe nanga du côté théâtre ou du côté musical non mélangé le tout en même temps na même ba comédien nanga na ba musicien nanga parce que nga sala nga carrière solo mais naza quand même na équipe ya accompagner nga donc OK na bango Matadi Boma Mwanda Luanda après Luanda nde tozonga Kinshasa ponga Moscou fona ki na Afrique du Sud na kene ko récupérer trophée nanga on azwaka ya meilleur artiste et comédien Afrique centrale donc récupérant de tile na nuti nazwa yango mais ba interpeller kinga encore ba benge ngai ke pululu tilelo oyena nikozwa trophée na yoti donc nazwa ki yango elongo na vie nanga Félix Oisé comme monstre d'amour
donc on a un monstre d'art vient nga waze quoi monstre d'amour donc il est en azwaki trophée il y a danse wana ya esprit nanga ya voilà parce qu'on a qui meilleur artiste et comédien Afrique centrale il y a meilleur générique il y a Afrique centrale donc nous avons Afrique du Sud pour nous yango parce que nous avons un problème il y a passeport et là maintenant c'est bon tout est en marche donc na yabisi binoka que non la voie est libre na mincho bakal nyonso za ko buka na ilongo na nzambe tout va aller vraiment voilà na bi que Arsène Mubama na Luanda asenga ki est-ce que au sala mo elo bilo wana ya théâtre et ça les moins bien avant tout si ça vraiment mission na nzimbu mo oyo c'est pela lisusu kota na monde on ya théâtre ndezala na monde ngo transformation bien quoi non boye on a ba kola wana te betara mais ka ya boye to comme sous bendeni ko to ndolo ba bien to comme sous bendeni o ba ya mama ba bi sha non qui m'a pas mon boss vraiment si la mette ma non ma chérie bien non la profiter na pesa ba salutation wana za ba nouveauté ma mozo ya ba mona ngona enveloppe rouge je crois ba moni modèle na modèle wana za name na sentir un peu comme je makasi bisu boneka on a une enveloppe rouge eza ba mama sika tout ya sika ba mona bilemba sika pululu ba mona mamutu expression tout mama posela ngo vraiment de tout cœur donc salutation na ngai na vina nga papi Vilena et papi Sada Facebook na ko bossa na jamais vina nga Freddy Yongo l'homme au cheval blanc na bossa nioté honorable Chamiki donc fiston Puela moi na poto ndimi ko vana na kin et fondation Mambimbi na ko bossa na te wana fondation munene et Kasbuelu donc yoebi l'organisateur Kasbuelu na bossa nité et Gauthier le capital capital ya mboka nini donc ya capital ya mambo ebele et Glody Kubeta donc ya beta trop Glody Kubeta Miki Makaba ya guitariste était mais Miki Makaba donc ya musique Hôtel Kwangila Lele chez Titi Espoir na bossa na hote et na bossa nité Jimmy Loko le chanteur par excellence d'ailleurs écoute vraiment tous annoncer déjà na bana poto balanda bis internet na biso ya Congo ya sika vraiment prochainement to yamba une émission intégralité mon album na ye ninga wasala vraiment to le de plus en plus détails oui et puis na bossa nité na bana Afrique du Sud mobimba donc na pesi mote na Claudia Bisika na minchu azo résider na kin Claudia Bisika moi ça kitoko ya charme lengi Claudia Bisika donc tala yo place aux aba salutation ban Afrique du Sud mobimba ba ndeko partout Australie ba lo balanga pourquoi mo ba en Australie mingi bongo base munene botamine Australie pour ya fondation Pululu na Australie na Allemagne fondation Pululu mais j'ai pendeza bien na zebiso mamu za débarquer au Sarnaté donc na fâché parce que batu bakanisa ko ne Pululu asili or que na silité na zelaki kaka ke non nzamba fongola po nzamba za roulage tanga kangaka na gauche afongola na droite tanga kangaka na droite afongola na gauche nzamba fongoli côté nanga to sepili mingi merci beaucoup Nathan na yo molo wasuko ba que ça la pote de des annoncer émission vraiment malgré cassure ça la bana Congo ya sika plaisir makambo ninyo ezokomela ngai makambo ninyo ezokomela ngai kilola natelaki motema yake na ye ya sundolinga moko sans soutien ni secours yake na ye sans kotala nsima lokola motuka ezanga rétroviseur na posa so esili ngai na monoko Remi oyo eza nzembo na emeli vie na nga Remi Kilola bato bacomprendre ke boss Maurice Premier le Diego Kao de la presse elobi nango Sandra quoi ya solo donc na minute oyo ndenge eza boye ba prêtre bazebele ndet na minute oyo vie na ngai Papi Vilena aza prêtre munene yo azo encadrer mambo ebele na kati ya boma comprendre
Donc match eza bien. Oyo makambo nini oyo ezokomela ngai. Makambo nini oyo ezokomela ngai. Jimmy Mwaka vraiment la main d'or. Hein, sur le centre rapide, pas de déplacement. Oh, ils ont vraiment en même temps. Bambote belé la juresse dedo. Gradi Mbo de Bisiko Zali Bambote belé. Ma consoeur à moi vraiment c'est rien Lukusa. Merci beaucoup Nané Bozala toujours pembe nanga vraiment. On appelle ça té. Vraiment. Na pesi nous Bambote belé puis bye. Numéro Souka vraiment. Ouais, numéro papa Rokata té parce que numéro ndi yango c'est important. Bato balingi ba jouer. Ouais, bato balingi ba jouer en direct na Facebook nanga ezaka Pululu Chico. Donc malgré ça plein bientôt Borozwaka Yasika donc Pululu Chico officiel mais na minute au contact ezaka 081 donc 54 52 249 donc plus 243 81 54 52 249 ou soit les 243 89 24 22 854 donc to bengana moi remarque peut-être vitesse à maloba pour corriger kaka ngana yoka nanga conseil pour nazaka mutabato non wana zala ka taka respect na bana poto bana Afrique bana partout ba Holandango Luanda surtout on appelle si mettre Miki na Luanda mbote bagisha ya bambote et box Alex Fumunti mbote bala poto vraiment bye 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 Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singe bonge faisons à l'année ya sika. Avant que bandele tonga me vonga ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le